politique, sport, les amis TV, ça polémique. Papi Mokoto, travailler. Président Eli, il y a pas d'amatonné, sauf à l'amatonné, tu es bien, sauf à l'amatonné. C'est quoi, c'est pour nous, moi, l'amatonné solo, oui, Papi Mokoto, bisous tout, autant la réunion. Des besoins, Olobani. Papi Mokoto, les amis TV, on a invité image, qualité, qui togo. Nabise makambo zawana yende makambo oyo sita kitoko ndeboye les amis TV abiso ninangu babi si te zamoko si te zamoko kaka si te zamoko basi te na bango to sepela kanango ninangu biso to bonaka siti moko mes amis TV venanga yo abora pour ya naloba sakola panza est-ce que la carte monde en Afrique aussi tu les amis TV bafinga batonga bakanga pamba si tu ne te sepela nango les amis TV oyo sita kitoko ndeboye les amis TV abiso moko image qualité sans boye les amis TV abiso moko bafinga batonga biso c'est les amis TV abiso moko Mbote bonjour na balandi na biso ya les amis TV vraiment na ibiski zambino bozaya kusepela bonjour na internet nyoso bomisana kolanda bino wabino marakuja ewana marakuja ela les rendez-vous est là aussi ndenge kaka to mesana koyela bino ba news na bino ya mikolo oyo nyoso ezoleka na monde entier partout na RDC na Angola partout salut à toi mon boss Papi Mokoto, là vous êtes na famille Mobimba et pourquoi pas à Piro Malanda Mokonja ba touriste na katia Bruxelles balobi awande sika musale zali ming kandina lo babu s'abonner vraiment vous s'abonner et belé et au sala biso ba vrai bien vraiment merci à toi Patrick Etimi joueur à Makasi na katia France grand joueur vraiment na katia France Patrick Etimi toye Penza les rendez-vous est là avec Vienjora bon mon avis Vienjora déjà yo balobaki trop Vienjora yo en personne na les amis TV bonjour Vienjora. Ouais bonjour Marakuja les amis TV de makambo quoi les amis TV de Papi Mokoto place de ma solo zali au busonyo so mikolo misu to talonka ba tout faut matala les amis TV ba roza Vienjora ba roza Kofiero Mide ba roza artiste congolais ba riche wa ba faire ba tutu bandila belle ba tutu na les amis TV de ce mikolo lobby ezaki scandale na Kinshasa na bitelo Marakuja Papi Mokoto soko yebite Pamela Lisiki moi ça pembe na Bruxelles Lisiki skin Pamela vrai bébé Kinshasa lobby ezaki esengo wapi ya bana vea. Ah bon Vite abeti demi-finale équipe ya Égypte 4-0 sans penalty finale les deux na Kinshasa les dégâts le 2 décembre vraiment banavea félicitations to la likitoko en tout cas banavea na habité vraiment na habité banavea vraiment ezalate Pamela Lisiki quoi Papi Mokoto vient jouer merci merci ba monsieur bazana to baninga na ba Facebook mais tu as de la famille il y a un mot basab sur ma b baninga na Facebook mon a publié moninga et ça la fou Papi Mokoto masalanga ba osho masalanga matonge garçon propre garçon fashion non il est président matonge chose à pire na matonge qui pas na so il a Victor Zangi transport aux a soulagé par Papi Mokoto vraiment Papi Mokoto na bechango docteur Martins yango docteur Martins docteur Martins oyo muta pianga nani mutakabeli ngolo bikano bana vérité so mutakabeli yo fondi mobali ya Linda la Suisse Stone vie marai papa na bébé Chanda ye mutakabeli nga yasika na balatati bon so apesa la limba kabeli te balatati yependesi. Merci Vienjora bonne santé ya orchestre na yo toyoki ozobimisa album à quand la sortie. Ouais vraiment na courage na tempo aboye Marakuja vrai chéri vrai bébé na sepeno ka poza noir basa noir bala so ba tu mama pembe donc Njora zaboye nazada ya osepela et le faut ça on a motema pio musique mbamba ya moni ba musique lelo ba nzembe saka ba 3 mois 4 mois 5 mois 6 nango na pena précédé toujours pena tant ya kosala nzemba kasavu butu menes makiadi to bongisa pena kitoko toujours pena tant ya kosisa nzembo to sala sarazele to sisa ngo
kitoko batutu bayebi nzembo wana combien de chances barobunga ngo tona 5 titres tozwi terre aussi sa nzembo ya Mireille Matingo ya Saint Valentin tozwi terre aussi nzembo seli mwana nga mafini ki de Maman Njora batu bayoka ngo bongo gérer kama bole tozwi longo pena tana danse ni to robina na mabole wana na mabole za na badansi 4 danses Mexicain nga ba question bon bato bopuni bazala te ba biso ba na ka politique mani mamono na polémique e marakuja faut tout ma musique na biso non to na 4 danses nzamba sala première danse ali plafond mushindo boki nzamba sala biso na mokili lolenge mibale asala basi kitoko tala bokoto na sima biso mibale tozwa kaka barabada ah bon ça mibale zali moi ça monga barola ndenge nini soko moi ça monga na vie na hote au sale lokote moi ça monga abarola ndenge nini vraiment dans ça misa tozali kalebas na tina ki mwana keto ke lamba na kalebas kalebas c'est pas suki na osuka ndenge nini dans ça mine ne suka to ko lala ka biso na mabolin kaka boy ya biso tout na mabolin na biso maboli pa makole pele baluka boyko il faut makole baluka ye peno ye makole baluka te faut ça la forme te faut makole baluka maboko chabo boy na sima de mabolin zo to betcha ngo kitoko tala kaka vient nga le styliste londonien Didi Full Business Didi Ilunga boutique fashion na Londres wana andemi ko futela nga ndia c'est trop cher ndia 8 heures d'état $250 sobo ke sur lobby $250 je peux qui ça zo nga mastering na mixage na $350 ndena za funa futa ba $1150 mais to futi des andambu les stylistes londoniens zawana ba vient nga ba ya Robi Vwemba mobala l'équipe basina kitoko papa na Robine hier Roberta na lali nazo kanisa yo ozande mona kasana ya Jean Pagna ya pembe na Suisse bana Suisse ya bino ngwana Louise Lubira na Suisse Jean Keta Love na Suisse vient jora yeyo netka na France netka na Canada et pas Chantal Bomolo l'Injurukable menana na Kinshasa vraiment kalate tozobi na mabole balobi otie makolo boye misa peke boye na sima faut tenga sama makolo bien jora fima zo ya obinisa biso parce que toza wana biso sala comme ça na biso ba générique na obele tete bakokite babetite non babetite si papamba si babetite mukie on se pena o héritier wata nous se tira babetite bazela nga ba obini. Ok, merci Vienjora, tout ça on a vraiment dans les amis TV, balabi mingi beau s'abonner et ça la biso ba vrai bien papi mokoto vraiment Moussa na biso yango vraiment ceux qui besoin s'abonner pas ma les amis TV puisque maraza na les rendez-vous et ça biso ba vrai bien Vanette Bindanda Landu balabi Benina dia moi ça pembe na France Anaveta Air France moi ça zo tonga na bakin beau s'abonner vous mettez ça la bien Floribert Kalomboka son na France les amis TV yango yo Vienjora lelo Kofi Olomide a pesi chance na ba musicien na ye na ba chanson ba tient album to yo ki yo pe ba peso chanson izandenge moi chéri na ngati mon pas c'est mon chéri oza danseuse na yete oza musicien na yete commande ni ba ko peso nzembo et puis nzembo yo mtoko yemba ou bien ba ko yembela Kofi mto yembela nga na yebe nga na bila yemba ta nga vona ngata na bina yemba to ndima na bango ngote chanson za ndenge to ko ko ngata mwa mukita ta voice ngata na bina yemba nga nana vona nga ya batata nzamba sala nga vona nga ya mibali forme nga ya mibali suki nga coiffure ya mibali elate nga ya mibali siko sona za na voix féminine lemso nga simbate nana vona nga nzamba sala nga na vona nga ne chinje mona nga na album na mo bo oui on va vona nga nga ba meje 30 te nga za teke yo ka ba sindi le pate ya bolengo elale yanga nanganete nganandimi neti sindi obeta le 17 na Pullman sindi chat quartier latin mutoni nga mopa mokonzi o toza na Kinshasa o azo ya vacances sindi azobeta na hotel na ex grand hotel Pullman sindi azana le 17 novembre sindi azawana sindi chat quartier latin sindi vrai bébé si on a ce qu'on a vu nga weird Marlo galba nga vo batata ya no koyemba ba nga po simba ka fona mabongo nga mkono mono yemba na ba concert na mo kraksi ba bindele nga ba bindele ba mo kraki na ba pari wana
nga minde ba moya bandule la nga po bandule la ba mindele ba raté à part Kofi mutu mindele ba kana ba France na États-Unis mindele na mona mindele mais nga ba mindele ba mona ko yapena o ba voir rock ou moi ça ndenge nyo oui mam est-ce que sinon vous savoir oh Thomas Marle Mundele okufaje okapela babeba mindele babeba mindele bakasko vieux siko vieux siko en personne vieux venant voilà ba ça le ba zénith au maintenant ba zénith kana ba olympique de Paris mais ensemble oui laisse-moi voir mais mon Dieu mais oh ça phénomène pour la phénomène tengande de la forêt phénomène ta ou la phénomène nani de la forêt ok qui c'est Jora ngande phénomène sono le kananzela ba congolais ba kino ba monanga ba na botama na kola mais ba ba sur ça moi je ça mobile ou kapela ba non c'est une fille mon papa m'a écouté na ça comme le solo na ngotika ngote mon cabinet c'était un garçon mon cabinet c'était pour un panneau là c'est une fille bon panneau là vieux mon cabinet c'était un garçon mon cabinet regarde toi t'es ma belle quoi tu ma belle quand tu rêves ça kena momi nga pena so ebinga tingana bangola na so ntamba na ba malika la to ba jina ba jibe na ba Nigeria ba nani ba Free de Sud aba South Africa ba ka sanga mobile o kamna man maison semaine oui voilà et oui Nulle part ailleurs. Kaka awana les amis tifinde bozo babiloka boye. Babi parce que Marakuja zawana na les rendez-vous vraiment ma sole kanga mi boué banda le 1er janvier le 31 décembre mi na lobaso ebité tunanga. Si tu solol, on te solol. Merci à toi Eric Katika. Balobi autrement dit Kenjo et maître Junior Madeda de Panama balobi président des amis de Bruxelles, FIFA Mbomba, maman vraiment, ouais, Simbi, et très aussi pourquoi pas à Kas Katumbaï, papa na Archange na Istanbul, qui, bisous les amis, vient Jora, le lot Kofi a fait son chance à retenir mon album naï. À ce peut ba musicien ami tout cas, yo pour toi. Ah, bon, on vient sur Boulenga kaka, na petit na neb c'est que na combien que déjà, et ça un peu gabi. On va bouler au bouler. Bon, on a pas sur le quartier là déjà. Nano libana makamnanga ozo comprendre wana kumusko fa bulenga na travailler à libanda mais pire petit il y a vieux njora na travailler libanda na zana je suis Kofi na bitumatu ya Kofi même liboma so binga na kolobela ngo danger muto lobela liboma lo kwa ngaza te pelanga au pire mona ba vraiment na libo sa mai moile ki makati ki tsa moi bana poto kini moi mo bana poto en tout cas so bulenga petit na ça la bien pour battu tout balinganga babi ke venjo asakana ye lokola ba sukaina gile mayindu les mannequins de Parigo les mannequins de Paris sukaina yaya yo ebi na lela fort Loris la congolaise ya wuli musheni koda mboka taille S alibola mokonja Dijon yo yebi alibola Jérôme Kitenge Ntsamba Dijon papi zila honorable nakati liona aburu samba garçon de chance na lion soko fait penga karka batunga ba sepa lokola ba yana Robert Lokonda RL na pesi Kevin Lokonda mbote Kevin Lokonda ya wana ya Robert I love you ya RL I love you na kitu mto ça m'a permis au combien de vient Jora balobi mingi bo s'abonner vraiment bo s'abonner na les amis TV balobi Piro Malanda mokonja ba terroriste bo s'abonner Dadi Manaka yangani de komoto za charge ola ta Marakuja babi salon de coiffure za kaka moko na gare du midi chez Dadi Manaka okoti okobima ndenge moko te babi Patrick Etiminde grand joueur na kata France zala yo vraiment et ambassadeur Raymond Singa chef j'ai envie de manger biso tozana les amis TV bo s'abonner et ça nga ba vrai bien vient Jora le phénomène ko fingana ko kangisana na musique congolaise uzomona ngondenge nini yango sala ke musique na biso avancé to zonga sima phénomène ko fingana ko kangisana ezani
En tout cas, merci beaucoup. Merci à Patrick Ochinga d'être sécurité. Il y a un Patrick Ochinga aux États-Unis. Avant le baron, merci à Pasco Tabalo, soldat américain, dans Atlanta, on a là au fort. Merci à Elvis Alomba, Mukonja Wartelo. Elvis Alomba, on a là au fort. Bodi Kiro, on a Chiville. Prince Yahweh, papa social. Au moni, bino bato internet, na bino marakuja. Boyko bebe sa musique congolaise. Beaucoup de gens na biyote po yoko sala ngote oza les amis TV yoko vanda te na ndengo tangi classe na ndengo za bien éduqué na ndako o vanda bo ono critiquer artiste mne loko ngato Koffi Olomide lelo komali nzanza moko boye aleki na télévision po internet asimi micro azoba na mutoko na lo batna na bato mutoko la pardon ezaka tem trubaka alo bana grand prêtre loko Koffi Olomide alo bana grand prêtre loko Werason. Alors, le grand prêtre le roi Jibin Piana, bateau bossa fierté musique congolaise. Binonde, bossa raba réunion. Vraiment que ça l'a bien. Tout le monde a mamilé là. Batala maramakasse va finir à batutin. Bavien a joka kabengé la tala maramakasse a finir à mutute. A comme ça un artiste. Tout le monde a bavien a biso banati le collé. Atala maramakasse a finir à mutute. Mais bien au moins au vendre des journalistes, bosser la qui s'injure émission. Bo kiti sanga. Et sa propreté. Ce que l'artiste va comme un niveau quand ça. C'est trop pour les propagandes, il y a ma bé, il y a des artistes. Bamso sous bazongo ya solo te. Bamso ba kasango pe ya solo. On se comprend. Bamso ba kasango ya solo. Ya ngoni ese ngape foko kangisa kaka. Pour lobby mutatika kombo na yo. Et ça normal pour ça continuer kombo na yo bozongi lisusu. Te muta kangisa nga kombo na efona tikala nga ma efona tikala nga. On se comprend. Et ça quand moi ko éduquer ça la bien. Bato internet bazo respecter biso artiste congolais. Atamuke bozo respecter biso atamukete. Hein Patrick Ochinga d'être sécurité. Patrick Diongo yo yebi. Patrick Diongo pen États-Unis na PC mbote Patrick Diongo. Et ça ngalo passi. Ota linjamo ba chroniqueur, linjamo ba chroniqueuse. Atanga ta classe de loka ba mamile loka ba retka jinga. Loka ba Hélène Kalema. O batutu ba yeba sepela Hélène Kalema ba finga batute. Ba arrête ka jinga ba finga batute. Ce que bino exemple ni bo na internet. To matandenge ni ya moto za na baisse. To za na baisse c'est normal. To za na baisse c'est vraiment to na baisse. Ngana osenga kaka. Il faut beau changer. Beaucoup ça va c'est mon abisso ba evra na biso ba kongone ba saba site mo loka ba la bouche autorisée na la bouche autorisée na a finga so ba artiste ma be surtout ça ma casser l'autre si là. Et pourtant ça la site ya beta la maraso comme ça so mata. Yeso nga dimina ka biso ba artiste. Surtout ça ma casser c'était moyen te. Hein mamnazo le ba Mélanie intercontinental il y avait cassé ça goyoka bibi chilo fombo ya Maurice Yawe lèvres rouges mobile na biso ça goyoka Rita Zangu la japonaise bébé ba mamnazo le ba Laini Kawa vrai chéri bana Londres nyo surtout na ninga bino mingi babi mingi to zalaka na supermarché Destiny et papa ya Robi Vwemba papa na Robin mobalo à l'équipe basina kitoko et puis sans oublier maître Blaise B quoi 5e dan coach olympique mobala mongo à l'équipe mbotone lengi quoi pour moto la soukali parce que mobala mongo à l'équipe mbotone lengi maître Blaise B quoi 5e dan libanga sir na mabole la pongi la Denis Ikwa motema jili mon 7 na lelo forfait na Denis Ikwa Yannick Bati na Saint-Étienne ya ngwana jeune pato yepsa Neymar Macron Vienjora azolela kaka na bosanité mutuanga mobona Vienjora to kende ozata na yo bwaka mabanga to si ba question na biso Vienjora liki Luyimbo papa na Rolik Mbongo na Lisette Mbongo wana vient na liki Luyimbo ni niveau na zo boaka na Jéri kama bole na zo coach na nzema mwana na ngai donc muto za libanga obengi Njora Vienjora boso ça va mbote sala moi bien lokola Geneviève Malonga sœur na ngai ya congolaise ya Brazzaville motema ya vient na FL tonton FL Binjuta na Grigny wana na lingi bango mingi Geneviève Malonga moi c'est kitoko oyo Vienjora Kiss Njora net na state telanga na mutu munena propre ça se voit na mutu munena bena propre vraiment Vienjora lelo oyo tomonaki makamka ya kofinga na ya kokangisa na bakangaki kempiana et puis yo lobaki azui et lelo azali banda et ça lion ndengeni michopo ya mwebaluki na sepete neke na bimia Congo vraiment ata 3
majorité bato ko ba keni on faut ko kanga ba ko umela popena mutune sala ko sala film na film sisi bato batala ngo bo finga rabato vraiment solution ko zo ngona ka po finga rabato o finga artiste congolais e bande kana le bile boko solo la mutu bozane pele solo bile boko ka peine ennemi mukile ça compliqué fa ba ko soigner relation ken lelo moi ba confier zate moi ba te belé zate ba faire zate ba were zate bo suka limité moi ba riche wa te zate est-ce que ça pas de sens est-ce que ça pas un sens vraiment et puis mutu ko ken ko bimate na lalité na sepelité na kene na sepelité lalité ka po ya na sepelité ko bimate il faut te pena pour prison pena personne mais il attend une semaine abimi no ndengeni abimi solo oui abimi azali banda te na ndimate non on est pas abimi solo ce que tu as transport que tu connais moleki abimi nzambe langa Micheline Lukulu maman na Daniela Irene Villa ma copine à moi toujours kana makambo ya kofinga na oyo ya kokangisana totalaki émission mo yuko leka maneke alubi ozande kwa babia te buzaka ka boyeba na kaka ulinga ko diembela to na sima babia ezani maman moi ça ngana silate est-ce silate moi ça ngana maman sila limité tout ça ba promo ya ba chaîne ya bato ate ngana c'est sila no baso maman ete ba pekisanga mon monde pene pekisanga neti ba gila maindo limbisa na oyo bwakisa na oyo na zaka na problème na soute peut-être robana rapé soute sila vraiment sila et là on est sila raté Baba c'est mon frère, na wolele vraiment solo, c'est mon frère. Na wolele vraiment c'est mon frère makila langai. C'est mon frère propre, personne n'a mauvais. Il y a pas son nazara na ngote, il y a za comme grand frère nga, on était na tsa ngo besa aller la ngola et puis pas son nazara na ngote na perdre grand frère. Ye bala la keti ala mobile ne bazo botani bana tire le papi, ya police bazo botani bana basi. Donc il y a ces plans de baba confondire. Pour ngotika comme grand frère nga ite. C'est mon grand frère, c'est mon frère. Papa Boti Baba papa langa batata maman moko. Vraiment c'est mon frère Marakuja. Na woleli encore. Tala Pierre Thomas la baba komi kunguniku. Na Pierre Thomas ya vient na ba komi kunguniku. Moi c'est kunguniku. Moi c'est bonda la kunguniku Christine. Ye kunguniku aonda Serge Babia. C'est mon frère. Sto ba Congo kunguniku ngesa kokosa ngaite bakosa kabisote. Kunguniku. Ngana za leki ya président na Lille. Ngana mkongo mama botinga mongo mama botinga mongo mama boti ba mbuza ba papa so balinga bangala mi po ba basa bangala ba bi kolamba na ko la babia na mutute ba tu so ba bi ki asaka ne ba beza ba malukuta ale mbona comme grand frère na makasi trop atika pe malakimia et puis si tu pas sur ton émission kutanga soma mko moi so wanate. OK merci vraiment je te respecte beaucoup nos quatre émissions parce que c'est papi mokoto ndena kati yango je te dis la vérité il y a ces pelaka n'a lire mbongo internet na comme grand frère mutakufa biso famille tozaka na pota mutakenda pota munene ndera so mbala kenda bana mbala ba soutenir na famille so bana mbala ba sile belé papa biso presque bana bandona biso mbala tout bakufa presque belé bakufa mutu totela mutema le konja famille na biso star yewana ozo comprendre donc na sepla moi moi sans suma na été et puis bana grand frère na tilo batanga raté pona ye ne soit pas ça c'est elle. C'est la vérité. Si le monde n'a pas ça, je même pas diplôme, n'a d'accord n'a ngote. N'a sa parent. C'est mon fils. N'a sa parent pour moi dit ko kangaite. Na lingi so ba si wana susu te na za mutu, bato ba kisi ndo ba baka ba borosonga non. Na lingi susu te buso banate. Ça ka ba. So ke na buso ba trop. Non, c'est meki te. Ya zo ngona base, non. Grand frère sa kufa. To tikape mana kimia. Ati bana fo batanga classe, te moi soto si sa classe. Moi ça c'est licence presque et ça les famille bien tous les coups na tout cas pour jour ngo téléphone nga sala ki manœuvre pour téléphone comme compliqué ngai donc na linga so maman na moi so on était vraiment tous la vraiment sauter pas jouer mon le baiser belle na kitasa mon le baiser bien la musique congolaise. OK merci Vienjora lelo tozo mona makambo ya ba publication bazo publier bazui ba publier bazui o ba publier pour na publication ya Papi Mboma et sali ndenge nini Maraguja chika chika maraguja chika batapote bandoke et au moins moi ba publication et ça ka batapote ne baso publier biso batakicha ça pona ba piaka biso batakicha ça on commence to publier batapote au moins au moins réseaux sociaux et il y a un système nango mobali musika mwasi musika
mobala ko senga o chéri l'accent libele ko na bolingo la kisi parce que bolingo za chéri l'accent sexe na ngana telo na ngana yo lia ko o la kisi mobali pe ala kisi yo toujours na konti ya bolingo et puis makambo ça l'amour na te ba tutu bola na ba siba bon les internet ba tutu bola na ba siba na ba na téléphone et comment on normal tout ba kapo ba tutu ba comprendre bana poto ba miki ba yebla bango moko siba na te ba bango te ya ba ça l'amour na téléphone et normalement o comme ya lelo bo sana muninga yo za intention mususu ya kozora ba image ko sambusa mutakala mwana mwasi ya mwana mobali nde wana même ya mwana mwasi sexe amuteza sacré papi mo maloba ya koza mutu munene na mboko oyo aza journaliste munene loba ya koza ministre tangi classe pour ko bebisa réputation na ebongo pona bazua moko pamba pamba eza relation na le boko sola boko vivre boko pesa la mbote boko sama mebele lobito yebite ne babaka lobito yebite poni Google paso bo mitakala na biso kuna poni ko za muninga ko publier tozo joani ba ivoirien ba gabonais ba sud africain ba ndé ba saba makambo te ba saba ba amour na ba téléphone kaka na ba congolais kaka na biso ka ba congolais comment to komi mité ma bebo ya on conseil na pesa mikolo yo mobali soko ngo tinda sexe ou moi si système a sardine azana mutute katelongi tinda bora pamba tinda bor katelongi pata pibiye yo yanga ité ba yebate et puis conseil na pesa suya kitoko le ba conseil nyo surtout pour mama ça amour na téléphone et si la ngote bato basaba ka amour na téléphone babandi pe ko publier lelo te yango na zoloba pour bandi ko publier lelo te bato combien mais bato basala kaka amour na téléphone yango micro temps bosa amour na téléphone yo pe mi jouer la kay ba capture d'écran yo pe moi si soza musika mo bali wana kanga ba photo yo pe mo bali wana kanga ka mo la ba publier ngapla zakala wa yo te et yo ka singa yuma publier ngapla ko publier yo nie e ko sila to maka ndengwana pour moto aka moto o sangma choko ko bonga te moto aka moto to ebite aya ko publier mbali kitoko loka papi mboma pogos voilà mundu bongo vraiment responsable vraiment et comme il bana so mikeba mona sexe papi ba ko ne ba bota mabana na etikali na internet etikali na Google etikali ba mémoire téléphone na biso etikali na ba carte mémoire na biso eza sentiment maman o tala ngasko zwanini siko pibi zwanini mama na bi ko kanga mi sito la rasute et bien sa crédibilité na yo ba to ba baya même la Suisse en place au vandaka so na mboka nini siko zwanini siko o gagner nini ngala sepelite bato yo basankara bakarine batutu balekaki ba okumiselo ka papi ezebete fe ba gaze mona monswana eza propreté to boyita za mobile solo eza propreté beaucoup gaze mona monswana te bolo bela kaete botika ke vraiment ennemi à congolais ka congolais bo pibia ba ma serso ba papi mboma et ba niki encore baba Frank Stemai muninga tindele bana borne esprit bien moi c'est mobali na yo comment osale mabe bongo tala mabe futaka mabe futaka bola muté oko futa ngoso bota bana yo boko la lo les akana ser neno yebi marako chwa maele marako che yaka trop sere mishoko na ba musicien na père moko na mona mutune zo sala li felo zala na lo les alakana c'est okuta la sida mususu li kolekata nyoko yebate yo zo la pongea papa zo kanga misute mama papi mo mazole la mikolo nyoso papa banga zo le bande ko ne ba olela to biso to olela yo o mo la bola mutedi o mo na ngote mama biso tu na ba fana na ba ko to olela bo to olela malheur na yo o mo na ngote en tout cas merci beaucoup na bato tu balinganga papi mokoto babi yone makambo quoi papi mokoto yone makambo le président de Matongé toujours Guy Basket de Paris dans là fort Gaïta Maswa yo yebi Selar Manjolo mon petit Gaïta Maswa mon ami dira Makaya Belong Gisèle Koumono Libaya Talo Joséphine Mengi maman dans là fort Benjora, question d'actualité. Lelo oyo, tomoni ba musicien na biso o basala ba combo na mboka oyo, ba kimi musique, ba ke na politique comme Weranson, Jean Goubal, Lacoste, ba ke na politique ezaka kanini. Bazoko ka sou musique te, mbongo ezali susu te, soit bazo banga ba combattant eza nini. Et à la sens te. Tikela ba politicien musana bango.
Moutako sama politique à journaliste. Pourtant une classe makasi trop à journaliste à ta postulé na yé ça musa na yé c'est bon. Musicien faut ça musique. Hein musicien faut ça la musique. Hein musicien faut ko na loi Congo so ko politicien au tiki musique. Na tu na bena niveau ra za na ba succès. Atiki musique. Niveau toi lingarai. Atiki musique. Alors qu'est-ce que tu vas simane atiki musique. Pour la loi na so faut tiki musique. Il y a un sens que Oba ba combattant de ba combattant ba ndina so ba congolais kamni ba solo te likabne silakate po silalango to betanga na biso kaka lo na silakate to za artiste za artiste et papa makufi musicien et wona kufa musicien rama makera kufa musicien mena kufa musicien qui sert mena kufa musicien faut kufa musicien faut kunya na honneur la musique yo tika ba fanatique nona o to tonga ba immeuble tonga ba ndako de la forêt ba vient na jango ba bula ba so lukani. En tout cas, merci beaucoup la mon mboula beta. Vienjora, t'as la caméra, pesa conseil na bana o bazo finga comme Ken Piana, Karine Mokondi, Moussousou Nani mannequin, tout o bazo le kana ko finga ba musicien, tout conseil pesa bon parce que vous aviez na ba. Na ça vient na bino. Auto que en 2019 quand la mingité, ceux qui bazo continuer bon bon keka ba prison, mutu so ko beto na ntela oye bate Ken. Oye bate Karine, oye bate. Batu wana bofinga bazana ba fano balinga bango Batu bi bofinga wana. Bana ba fano balinga bango. Conseil non peut ça bino boza batu faut bo changer. Il faut bo changer bozana il faut bo changer. Ezala bien pour na bino maman le baiser belé. Lelo balinga la facile, batilu ba facile, ba CNN, ba papa Molière, ba ça la succès. Bafinga batute balaksa mo meleka na Kinshasa boko de bebiso mino boko chama mebele ana kini balia nyao akini balia nyao boko la sabine ba la mamboa ni surtout ces événements ba boko sa ba ya ne ba olia nyao e ma monsieur ya kola kisana kini ze belé boko sa ndumba ne ba sa ndumba na butu ne ba tema ba couloir maman ça les relaxer ze belé na Kinshasa. Et ça, c'est on a finga artiste munene. Non, et ça respecté. En tout cas, merci d'avoir tout le monde. Mot de la fin. Mot de la fin, ma dédicace, numéro de téléphone, c'est possible. 00243 81 99 088 65. Merci à maman Lucie Lubira en Suisse. Merci à Francis Kassoaz Kabata, Montema Castello, Libala Amaro Coxi Veneva, Libala Yakala. Merci à Alice Petral, moi ça permet à souhaiter. Dans fort Alice Petral. Merci à la plus belle femme du monde, Mireille Matingu. Yoyebi, Leki Abraham Matingu, Leki Oscar Matingu. Dans fort, il y a Mireille Zoya, la plus belle femme du monde. Il y a Mireille. Il y a Mireille. Moi ça pour la biso tout d'autres participer. Photos d'Anna Vienjora, vous manez au bina ma bolé, biso bientôt au bina. Merci na Diataba Onès Makia di papa na Jonathan Bogos. Diataba wabi sukai na gila maindu. Les Marocains de Parigo, en tout cas ba tutu na linga bino mingi. Ba diaspora tu ya Vienjora bozaka yanga. Na bika bolinga ngami, ba diaspora ba bolinga ngami. Ngamo no kita Château Rouge na Paris. Mundelo tu na c'est qui? Bako c'est Vienjora. Na ko ningi sa tutu ba kena ba ningi sakate. Nga depuis l'aéroport vie aye. Na bika na zalaka aimé. Viens là papi mon côté ebi masalanga na lela fort. C'est les ino yaya. Yo ebi viens là c'est les ino. Combattant solo, balobi patron à Toulouse. Makengo peinture. Maître Coréen Massamba patron. Maître Bogar. Makengo peinture mutu. Congolais ça la compagnie peut ça va Congolais misa na Toulouse wana. Maître Coréen Massamba. Ouais bien. Ah ouais bien. Ah monozone. Vraiment Bogarbo. Awa mota mindele. Apesa misala na ba Congolais vraiment bana ba tutu. En tout cas bana poto na lingi bino nyonso tu mingi. Bozala bien. Vienjora bino. Allez, bonne soirée à tous. Je vous aime tous. Fanny Mombo, Papi, Mokoto, Mobali, Kitoko, les Papi TV, les amis. Soukane Michel, les amis TV. Vraiment, je vous aime tous. Ok, merci vraiment, merci. Les rendez-vous, vraiment, Isaki Wananabino. Merci à toi, Peggy, Walungwa et Manassé Mayuku, na Turquie. Vienjora, s'il vous plaît, moi.
moi mouké ozela moi mouké penja mouké moi 5 minutes kaka et merci à toi balobi Manassé Mayoukou na Turquie et grâce Mouteba pourquoi pas à Freddy Mayombo na Belgique papi Luntala moto na Nzambe papi Luntala et Patrick et Tim Pierrot Malanda nde mokonzi merci ba gros bisous nde to kutani mbalasima na ba news susu ya kitoko merci bye.